Capage TV. Yonde chéri nanga palalala, yonde bébé, allez bébé nanga yeye, simbalinda ndao, tobete la ben willie, ma mélodie sensible yeye, allez bébé nanga yeye, voilà quoi. Genre Apprendre makambo ne na oloba, wala pena na oloba. Nana makambo oloba belé, mais lelote. Aloba on sikote mais makambo oloba c'est belé, bat fou bazela na oloba fort. Mais sikote. Toya Oloba. Après sortir album. Ouais, après sortir album na oloba. Et ça moi makambo moi ma vérité me sou faut oloba pour ça la bien na oloba. Fabregas. Non, en tout cas franchement ti voilà il na oloba ti. Non. Oza numéro ne so ya numéro ne bo benga no tunie santé na tout ça na yo na ndako na ngana okeba mamba Fabregas ndeni baso tuninga makambo muta o toloba na te omoni ke na déconner mais ngana boy nde ko déconner ngamo na boy ba mission internet pour na kamba question na na ranki na mutu te sauf que na bateau ke na ko solliciter na vie nanga point barre ata ba 5 par o ata ba 5 pardon na sana ranki na mutute na ko finga pe mutute mais sauf que na batu na ko solliciter na vie nanga wande baza ko. Notre planète joyau bleu, notre terre à tous, voyez-vous cette couleur bleue? Eh bien, elle lui vient à grande partie à cause de l'abondance d'où qu'on y retrouve, avec tous ces grands océans, ces rivières, ces lacs et ces ruisseaux. Laissez-moi vous présenter la compagnie qui a compris l'importance de retrouver la source, l'origine de la bonhomme. J'aimerais vous faire connaître aujourd'hui l'eau Kangen de la compagnie Enojek. C'est une eau ionisée et très alcaline. Bonjour, je m'appelle Lisiane Relat, j'ai 65 ans, survivante du cancer du sein. Pour l'eau, j'allais la chercher et je buvais l'eau régulièrement tous les jours à raison de 2,5 litres par jour. Et la 3e semaine, je dis ça y est, j'achète une machine. Alors je vais voir ce qu'il y a de disponible sur le marché et je vais me procurer une machine. J'ai donc acheté la machine et depuis maintenant bientôt 4 ans, je prends l'eau que je prends la machine qui me fait mon eau alcalinisée. Le docteur Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Les facteurs le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Le potentiel de réduction d'oxydation de l'eau Kangen est extraordinaire. Il représente environ 30 fois celui du thé vert. J'ai découvert que le fait de boire l'eau Kangen apporte des bienfaits parce qu'elle désaltère. La compagnie Enojek était fondée. Elles ont introduit une machine qui pouvait reproduire les mêmes qualités bénéfiques de ces sources d'eau. Merci à tous les abonnés de Capage Télévision. Merci vraiment beaucoup. Nabato Nier Sobolinga Biso vous êtes toujours wana au beau partage ba message émission ba commentaire na bino ba j'aime na bino pe ça na biso bien. Toza awa et pas ya déplique pombaniance à écouter tout surprendre et merci beaucoup à Grace Mathieu derrière la caméra. Vous avez toujours na pour belles images. Oh merci, je t'aime bien. Merci à la vie beaucoup na bango. Cynthia Kapacha, Boss Lady. Merci beaucoup à toi pour la confiance. Merci Joe Mystique. Merci l'équipe technique au Kapacha Télévision. Merci à Tounia Sobasoudina, Rosie Gucci. Là, je vois Pasteur Raoul Boukambo depuis Paris. Mon papa, et je t'aime bien. Paul Business, je t'aime bien. Merci à toi. Merci à tout le monde. Mais c'est gentil d'amener ça bien. Et ça très bien. Conseil, tout ça. Et ça a vraiment vrai kitoko. Merci à mon amie Tiana Kalombo et Stéphanie Bopo. Nalingabino Makasi. Tout ça, à Libanda déplique pour ma nuance et pas naïe. Donc, la résidence naïe. Toujours surprendre. Et écouter que tout ça, mais tout côté, tout solennel. Depuis un bon moment, tout le monde a sous-souté.
avec un studio et tout, toujours un studio à préparer album naé, banzi bonaye bien, oh et ça là que bah mélomane y a bonne musique, bah continuer toujours à soutenir et donc quand on a kati azali tout solanaï. Check. Voilà, à tout ça n'importe s'il y a des plics de quota, on a bien long tout solanaï. Bonjour. Bonjour. C'est l'égalisation, madame. Vous allez bien? C'est l'égalisation. Pardon? Pardon. Avance. Pombaniance. Bonjour. Bonjour. Pardon. Obé t'a rappelé. Non, j'ai ça ma bé, n'a gagné. N'a gagné mais n'a ma bé. Et pas ça kaboué. Kaboué n'a palais. N'a gagné. C'est fini. Vraiment, tout de suite, là pour comprendre, hein. Alors ça me met dans frère et tout, mais tout seul là quand même. Na biso na bandit a gagné. Faut na nga so na gagné muto yes go tuna. Finalement ni on soit ici les lorab. Kaboy. To répondre ka macho. Ta bibi sous. Non na ka kaboy. Ouais. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Kitoko. Bien. Très bien. Toujours dans le studio. Toujours dans le studio. Tu veux préparer l'album Stabilité. Donc tu veux qu'un zamba ça là bon. Tu autorisé Kayo parce que tu veux que tu l'as trotté dans la presse pour tout ça tout ça non makambo tu en as besoin. Donc bah tu vas zéla bah mon ramamba bien. Mais ça fait un bon moment au monde au Canada studio Kangyo vraiment. Ouais, quand il y a tellement makasi que na boina lo babiloba lo bana presse pour lobby kama lo balanga na lo baki kanganga. Voilà, vaut mieux pas monaka ba surprise, yango ya plus mieux. Surprise à liboso boy kelep so déjà pas là, ezaki surprise à liboso, na si bat ba sepele nango. Tout repé na si bon avec PDG Lenny Bidens to autant non ni to ça. Mais nga pona nga ngaki na date album eloba maté. Bat ba surtout ka jour moko attends. To boy album. Côté 2021. Non, jamais to kota te. Ka otoza. Tu as capacité télévision, sur la fin d'accord. Bon, na pesi bango bambote wa na landa ba émission na bino. Moni lo to komo boya mikolo ba polémique inutile. Donc na ba bassesse makambo ekomi na Congo ya ko valoriser ba makambo est important ya valoriser la musique congolaise. Voilà, on moni na ba biso to komo boya na biso makambo ba internet po. Et là on a remarqué plus na carte internet to valoriser ka ba polémique et non ba musique na biso o biso moto promotion ba musique ça te ezaka ba polémique quoi. Voilà, yango no moni to ba na biso boya na biso hein. L'album Stabilité musique ba featuring ouais ba featuring ezali to ça là bon ba featuring to bombi yango na deuxième volume en fait ma premier volume na deuxième volume mais ba featuring to bombi en plus na deuxième volume voilà. Oyemba kitoko za pe na voix bien lelo soki s'il faut que osala featuring na musicien congolais na biso moko o moni que voix na yo na ye o balana et osala bien ndio mo ba musique oropona na bana na batu nyonso basala la bonne musique musicien nyonso na ko sa ne featuring e balana na ngaka e bana surtout ba obayemba bien e balana kaka non ndio mo na voix na yo vraiment voix na ndio oyemba parce que epi ko na une bonne voix non suko oko 500 na voix na batu nyonso ça la voix bien moni ata so lande na boya na ngako yemba na batu te to cho yemba na Thierry Migler voilà na yembi na moi batu be na yembi kuna danseuse moi quartier latin voilà donc te na quatre album Stabilité te na quatre album na bango voilà ce qui se eza bokoyemba so eza bosa la collaboration eza rumba posa trop basé sur ba rumba que ba générique et la rumba non basé dans la rumba congolaise parce qu'il y a une base il y a musique congolaise voilà mais non ba générique
parce que tant to chabongo na ba générique na kati voilà le moment na kanga que générique et le moment où ça est trop chaud hein oko yaka bo ça on pam 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 5 en une journée oko ça on met rumba ils aura temps il faut que coma il faut que ça ba belle mélodie nabotamaki mokolo nakutanaki na yo yango tozala na mitu mais générique album ana tozala na mitu te comprendre donc rumba itikala vraiment na mitu abato voilà plaît tout au moins une partie à palalala yonde chéri nanga palalala yonde bébé ale bébé nanga yeye simbalinda ndao tobetela ben willie ma mélodie sensible yeye ale bébé nanga yeye voilà quoi. Depuis combien d'années merci et l'on est ça musicien et la voix ou ba vue selon you. Parce que pour les artistes, il y a polémique. Aux artistes, et là on y est ça, il y a non, on est ça musicien vraiment un musicien. Ils ont une capacité aux anango, la capacité à retravailler dans le studio, mais il y a vite. Voilà. Est-ce que tu as tout à tolo, soit ça va vie belle. Après, avant de faire l'album, on a un makamba ba vio pour na lobeli nango nan. Pas tant on vend dans royo kakabatu msusu ba valoriser ba makambo moko oeza ba banalité qui to valoriser ba vraie valeur ya musique congolaise mais eza na ba te belé ba kotsa biso non na ba bozobi ke kala tant oza na Congo loko la Congo ba te belé ba zaki na facilité oza na ba chaîne câblée té obi ke ba l'accès biso ke Trace TV ya chaîne mora danger lelo comme appelle na Congo na les kana Trace TV lelo tellement batutu ba ko ba na chaîne câblée impact ya Trace TV ça soutien yango lelo ba lelo loko ba comprendre que ba banlieue congolais ba te belé bazara ba na ba réseaux sociaux baza vraiment tellement té yango ba y la biso distraction ba makambo ba vie ba bisa biso na ba vie na ba gagner à combien 1 million de vie na combien bino ba ba internet bo kini bo beta 1 million de vie na combien rentabilité na ya na combien bon mona ki bazwa na bango eloko ya gravité eza ba distraction ba tika ko tia ba congolais ko ba ebike la grande partie ba ya ba congolais chike za moins genre yango no moni ba kosa ba congolais na ba bêtise moko boye ya ba bêtise voilà kasi wana ba congolais o baza ba bougre mais ba congolais baza pena o pena baza pena bato batangi ba yebi makambo ba ko kota na ba bêtise wana te. S'il faut tout comprendre bien talent on a liboso voix na yo ya on est ça la musicien yango ne mte compte yango ne mte mema nyonso voilà parce qu'il y a des musiciens qui ba bien mais manque ya peut-être ba comment toi non na kati ya Congo ba producteur bazate ba agent bazate yango zo boma ba talent ebele moi quand do yebi déplique boy tantôt déplique musoza na selembao même poani ya aleki kutunanga même moi bimezate pour ba moyen eza toi kana problème moko na Congo na biso ba moyen des ate jou ba ocha ba moyen pour la musique congolaise au moins ba talent ebima ya danger comprendre tu biso des déplique boy tabimisa ba album na ba propre fond nga moko sans mutu mobo a edenga ti azate bazate wa aventurier oui producteur congolais aventurier et je te jure comme producteur congolais akosa okitoko comme ici là ba jeune talent pas besoin malelo ba se retrouver na musique parce que ba talent est belé et c'est quand on est dans lobby faut ba gens ya bien ba ya ba miser parce que lelo so total ya na ba trace urbain ba tout monde ba obimisa bango ba premier ba deuxième au moins pena que au premier au abeta ka tête yebi pété ma bimba premier voilà compliqué à faire très compliqué depuis commencer la carrière solo na yo et là on y regrettera et qui trop tôt qui déjà capable na ko continuer chemin na yo bana regrettera parce que ouais lelo ezali déjà les rois de la forêt ça salagi biso voilà lelo pe les rois de la forêt mo za fier ya za ba Michel roi ba déplique ba les kana parcours ya orchestre nae voilà et puis biso pe te remercier à vie pour ce qui était donc boye ba déplique voilà comment déplique lelo au mon kilo maison étaler la ka ça la musique non ya bien ba difficulté et belé
ebele. Moyen financier. Voilà. Ouais. Il y a somme, surtout yango. Ah, wane na yoka. Non, te wane na yoka. Oh wow! Wane na yoka te. Na obeta fa ba tsa volume pas compagnie na obeta kula. Wane na yoka te. Na yoka te parce que na guerrier et puis problème na nga ya vie eza ki na bangaka vite. Na nzala na pasi. To mesana nango na kati ya République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup de plus. Parce que nous yembaka voix na ezaka bien au ça la musique na yo idole na yo ezala na musique na ba musicien congolais ba o ba kufa na ba o baza en vie. Non au vandi vraiment avant comme oza lelo. Oui. Chrétien. Et dans on est dans donc les plus. Il y a belé. Bango nyonso ba frère Mbuta basé surtout ngalinga bato akala surtout ba o ba lelo bon. Na sepela na bango mais plus eza bato akala. Idole non eza. Na bango nyos, bango tout parce que nga na botem na famille chrétienne. Bato ba yebinga na famille chrétienne yo moko bunga nzela. Ya nga monde na bunga nzela, la famille obima ngale. On dit bien. Mambolo bien. Essaye que batsonga. Vraiment. Batsonga bi. Nzamba sepelti. Non, ouais. Nzamba sepelti, bunga nzela. Mais pourquoi? Volume. Écoute. Ah, ouais, quand on a bunga nzela, mais ça va. Voilà, bon, on m'a tout dans ma famille modeste. Voilà, on se cherche dans la vie. Tant qu'on a une occasion, on ne pas en son, talaka. Fona bon sa vie mais lelo monde ti lelo to bali si petite sœur na biso ngam to lia mbonga libala. On comprend mon grand frère. Voilà, tant que grand frère. Na famille moi que moi Valère Eza. Voilà. Ça ka makula nzambe malgré. Si. Nzambe nde yende muto ça ke ti oyo changa micro non parce que nzamba zali. So nzamba zate o changa micro na ote. Voilà. Merci beaucoup. Album Stabilité, au but, on est en 2020. Tout ça, j'ai un mois d'août. Bientôt, là, ici, la toko est septembre. Mais AAP, donc, Kin Lelo est déjà calé parce que, bah, générique a danger déjà bimi. Bah, tout y a rumba, bah, tu sais, rumba, tout le monde, générique, il y a Bercy Moana, à bois qui li bang à la yé, fallait pour papier, tu sais, à l'autre téléphone, bune à filer, tirer, Fabregas Mompé. Est-ce que, il y a un autre moto ça la op mo vendre non obete na zela no ba on ba kita pona bimisa borna non ya bango c'est très bien voilà nga que so pour bois kelo na yo ça la ka bien biso tout sa fierté musique congolaise voilà pour ne pas entrer dans des polémiques voilà polémique ti o za comme na yo o so la tout ba sa musique na ba très bien très bien ba ça la bien parce que il y a peu de succès ba tout ba bina ba c'est là mais tant yo non, tiens, et ça fait fierté à la République démocratique du Congo. Générique Pesa. Ezali, si. Oh putain! Hein? Non. Ouais, tant Bibi ça, tout ça là. Va, bien. Ouais. Wow! J'ai marqué! Ouais! Tout ça est bien. A booking a pas fait bouka. Tout ça bien en tout cas to lingaka musique est très bien. Mais on bien, on ça la bien de on lobby mais ba promo, on a vraiment la sujet ba promotion. T'es tout dans sa promotion très bien. Oui, que ça la bien. Ouais, t'es mbongo, liboso mbongo ezaki moi ja. Mais mikolo na moi bateau ba ko aider na sa promotion. Voilà. Donc ça ba ko aider mes producteurs Azate, producteur azate na ko sate, na producteur te ka batomité malamu. Nde baza ko edenga. Producteur azate na ko za bwana. Lukate boboya. Te bazande te na Congo. Bazate. La producteur est bien na Congo bazate. Mais bien te. Bazate. Tozande na bato l'art mais ba producteur bazate, je te jure. Ouais. Merci. Ma producteur bazate na kata Congo.
bato bakomprendre kaka toa na kati ya play bama mutu mais faut zwaka mpe kuna nasala égalisation fallait filmer égalisation ouais et puis naongonde na deuxième mi-temps naongonde na deuxième mi-temps mais so na kimi libana bocomprendre nazala bongo nga na renaissance vuvuzela na makelele makasi na play Explique. Ouais, yo za matumboli makasi hein. jamais natika ozala jamais matumboli naka réaliste yango bato bamona yango ndie Olobano ba vérité mais ozala pe matumbo. jamais natumbola deya nani na misika ya kongo ndeti nani Totengi ba kombo yo moka oloba non eza polémique mais yo moyebi. non fo oyebisa nga so nga natumbola deja nani na misiki oyo tosala oyo natumbola mutu te So bimisa album non tozonga tosola lisusu toyoka nano parce que toyebi na banzembo no wana na ba générique na ba rumba matumboli ezanga deja. jamais eza te natumbola esu nani natumbola nani nananga moto atumbola te Genre après nde makambo nde na oloba wana mpe na oloba nana makambo eloba ebele mais lelo te naloba ngo sikoyo te mais makambo oloba eza ebele bato fo bazela na oloba fort mais sikoyo te toya oloba après sortir album. ouais, après sorti album na oloba eza mwa makambo mwa bavérité mosusu fo koloba mpo esala bien na oloba Deni ba frère non nyonso ya maison mère. ouais toi en tout cas toi très très bien toi bien banani na kati ya oui nana problème na bango te nana problème na bango te toswa na poane Tony Fabregas. non en tout cas franchement te wana nini nango oloba te Vraiment ni problème ni nyo vraiment. non oza numéro ne so ya numéro ne bobengani otuni santé na ye Tozana yo. aza na ndako na ngai na okeyeba mambo ya Fabregas ndeni Oza bien à tout le monde. oui bon na bien na lobeso moki nayebi place aza te na bien na lobeso mais pour le moment nayebi place aza te mpo ani otuni nga bato mosusu te oui aza bien mais mikolo tosola na whatsapp me mikolo tosoli te mais aza très très bien nayebi ka aza bien lokola non tozwi nouvelle mo te ke oyo aza na hôpital oyo aza boye seka aza bien Ozwi temps Yolanda. nani nazwi temps olanda ngo eza bien mosusu moi sikoyo biloko na oboya bamisa ba internet Non, polémique exact. déjà oyebi à la base oyebi ke ngai na Fabregas tosolaka te Mais eloko bato baza na besoin bayeba yango na bosolaka te pourquoi? kamwa te bato bana besoin bayeba De frère, pourquoi bosolaka? baza na besoin bayeba album na nga oyo na Fabregas atia na attitude mumpe, atia pe na tout le monde na mutu nyonso. Ayaki pa na te. mupe na ye eza ya ye eza te ke nga funa fanda na adopte attitude ya mutu Pour adopter te tomonaki asengaki fali pour pardon atie kimia na bato nyonso abomi moto partout abendi moto koni nga etalinga te nga etalinga makambo wana te franchement na na posa oloba makambo na nga oyo etali nga na na posa te naloba makambo ya bato bino ba musicien quand pour avancer nde mo pour reconnaître que bobo ya ba polémique ba blo mo ezanga tina mo ante senga que bozala non po to avancer esenga te nde tofingana na batele c'est-à-dire omoni ata ozalaka oyokana te na mutu so olobi no makambo nini na tv te mpo mpe tozala bien bino mpe boevita kotunaka biso bakestion ya bato tozalaka na bango bien te mais comment tokofana tomoni kaka deux frères ou deux sœurs basolate il faut toyeba na eza obligation non peut tokutana fato tuna eloni c'est pas ça entre eza obligation te ke botuna biso ke jo moko boye na jo moko basolaka te non ezango important te moi nde oyambinga so otuninga makambo ya stabilité na olobango mais so otuninga makambo ya muta oyo tolobanaka te omoni ke na odekone mais nga na boyi nde kodekone yango moi na boyi bamission internet mpo na kaka baquestion TV baposa bino te baza na droit ya kopose omoni ere mo fo tokóma libre ya makambo bokóma opose biso fo tozalaka libre nga naza contre Fabregas te naza contre musique na ye te nakoloka lokola aza musicien ya Congo aprogresse na musique na ye mais du moins
nga na ye tosololaka te nalingi mpe te baquestion na ye bato bapose nga yango mpo soki bosolola na motu te obika olobaka mabe me nga siko naboyi naloba mabe na ye asala musique ne très très bien na kati ya république mwana motu moko to aboya yango motu moko to aboya yango me nga nde nalingi na nga te baquestion na ye batuna nga parce que décision nakoloba makambo motu te naloba makambo motu te nga nakopesa basujet oyo ekofaire avancer musique congolaise parce que nde oza wana yo mpo oza na bato balingako mpe te nandimi te kwanda okontinue kaka kozala na bango bien eza loi ya mokili eza bongo nga na problème nayobi bien na problème na Fabregas te na kati ya musique ya Congo mais du moins lokola tosololaka te nalingi te tobeta masolo na ye na média voilà nga muto ka tosololaka te muto tosololaka te po eza véridique ke tosololaka te dans sa hypocrisie te devant caméra na efisa oke tosololaka na mutu mobo oyo nga na ye tosolola te donc nalingi mpe te tobeta masolo na média poani après baya olobaki non depuis ka olinga diembela mutu mo fa alobaka kombo na ye te eza kiwenge te eza kimutu eza kimutu ya logique parce que est-ce que oyebi kena bapaster mpe bayokanaka te mwa bapaster oyo aloba makambo eya normal na kati ya viso oyokana na motu te eloko ezoboma yango baquestion botunaka biso yango na motu erevoltaka bato mpo bato bakoma oloba makambo nga na oloba makambo ya motu te oui nalobaka ya stabilité so bande otunaka peut-être banzembo nini nayemi na stabilité yango nangi natuna combien de titres tobimisa 2 volumes voilà ouais mais volume est 10 titres ouais déjà non ebele te ouais nyonso mbamo na ba clip tout ouais la bonne musique c'est tout ouais la bonne musique c'est la bonne musique ouais la bonne musique ouais ouais non, promotion, non, ouais, non, trop c'est bon. Trop maintenant c'est bon. Trop c'est bon. Trop c'est bon. Ok, merci beaucoup. Ma question qui est aussi dans le bonne polémique. Tu es pas polémique. Tu monité. Au moins que est-ce qu'on a posé ma question polémique? Polémique. Au moins tu n'as pas question mususu. Oh, on a una boy na okota. Na gecha. Na kanda ou ta famille. Ouais. Ah. Joli. Oh là. Non, na ranki na mututé. Sauf que na bateau qui na ko solliciter na vie nanga. Point barre. Ata ba 5 pardon. Oh, ata ba 5 pardon. Na sana ranki na mututé, na ko finga pe mututé mais sauf que na bateau na ko solliciter na vie nanga. Wande baza. Baza ko? Na ranki na mututé. Naza akina mutu poane ko boy ko loba so basala oni te naza na posa loba te na posa na loba na lobi la stabilité ndé bien ouais avant 2021 ouais ceci c'est biso mot de la fin en tout cas na lingi batu to balinga musique to lobi na no ebele te mais na koloba na lobi ebele te mais na koloba vraiment quoi akoloba après stabilité akoloba mambolo bese belé to zelaka oh na loba takatebi na oui na loba batu bazela ouais ah prolongation na loba nanga na loba tu bazela na loba mais polémique ne na lingi te la musique à Congo nga na sana nga sous polémique na mutu te qui a porté eloko te eloko te nga pe na sala polémique te nga na yaka nde ko régler moto alinga démarrer nga so lingo bungela nga nde na ye
Vraiment, merci beaucoup à tous les abonnés de Capage Télévision. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci tous les abonnés qui dépliquent. Boyoki alobi akoloba. Mambo baiser belé akoloba. Après sortir l'album nae stabilité akoloba. Tozonga awa soit en na plateau pour to sola aloba parce que mambo baiser belé. Merci na bino so. Vous continuez toujours à s'abonner à Capage Télévision. Vous aimer puis vous partager mes émissions. Merci beaucoup et c'était bien moi Rosie Gucci na Lingabino Makasi et je vous fais des bisous. Merci. Capage TV,